on néglige moi ndeni baluba tu ba biso to baluba donc to baluba je m'excuse hein sur mon micro boy to baluba biso to baluba baluba jamais mona que muluba mo asante film mo ba wanga nizeme c'est impossible ça matin donc c'est que moi sinde ava mabe penye na mabe pourquoi pour makamanda kuna yo ko benga moi mulopo au chaîne internet au moins mulopo na chaîne na mamalo pourquoi pas bokene ko bongisa na ndenga ndako te parce que le lotan ndenge makambo ye mona beli so mona faut ba opérer payer so ba $12,000 yango bazo opérer makata na e to bazo opérer fo nini lifu boye nga Vanessa bona mo raisonner nanu mobali na nga ya mi bali batona na bango te ser peniel mi bali batonda raté mi bali batonda raté balinga kaka baso moni lisoko atala amoni muku otala amoni libele otala libele uta muke tala ngala na yalinga mbali mobe na beto solo mbali na beto taka ndenga na munene bodana nana lisoko na boli msaba boli pona ndena ba betize penya ndam top sankanda est-ce que biko loba makambo ya mosali ya Nzambe tengo ngane na boy na libele munene na base na lisoko na munene na pe na mwindu d'origine et moi son naïveté est-ce que vraiment tant à peigner ou ce maman le roi il est très beau point hein je sais bien que vous avez ma famille mon bazar ba personne d'éducation il y a malonga ya bien mais nous moi c'est la maman et que mabe moi c'est que mabe s'il te plaît que mabe oh yo so bibi c'est la réputation asa mo sali na Nzambe quelque chose qui gege na ye quelque chose qui nous mane quelque chose nyoso oyo lobale obiso nyoso ndeti nga na yebaki na ngai te neko yebango lelo ke mai kalambai asaka ndumba admana line mo saka kol original moto fait na kati ya mltv.com. Tokosolola bongo lelo tolobaki tokutana to beta to panzanteke parce que makambo o ezoleka qu'est-ce qui se passe entre frère Mike Kalambay balobi ba belobi na ba belobien au juste ezanini est-ce que ya solo frère Mike azobo ya ko kipe mwana ou ezande négligence ya mwasi na ye peniel ou eza nini to mekana to solola na kopesa mbote mingi na équipe technique na ngai sima ya bilili bongo na moni cameraman ya Android yena biranga ye cameraman Android na moni bongo Belgique là je salue la patronne bébé secret bonjour à toi na moni bongo Julia Beck 1 million c'est quoi mon équipe technique sans plus tarder to panzanteke na zali bongo na invité na ngai le fond de la presse to mekana ko solola po yende ayebi ebele azalaki wana sur place est-ce que eza ya solo ou eza lokuta bongo to fungola mbala moko cameraman Android fungoli ngai tout droit obi éléphant de la presse bonjour bonjour na babone na biso tu MLTV donc merci beaucoup de boyambinga merci beaucoup na bafana biso tout bolinga éléphant de la presse congolaise bobi moi si azanga moku à partout musuni ya moku ezate je dis un grand merci à Patrick Libanais ministre à Montréal bobi Gelor Bukaka hein, Joachim Bukaka Guada Songi Ambeli quoi donc dans les lois trop merci beaucoup à peu de moi Mama Wete merci beaucoup na bafana bolinga éléphant de la presse merci na yo pour kanisi oyambangai. Merci beaucoup à toi, ministre de Montréal, mon pote, depuis, ministre de Montréal, Patrick Libanais. Là, je vois champagne bien dans les champagnères. Éléphant de la presse, n'est dit yo, oye bagaibele, yango moni soki to yambio lelo na MLTV et lobby Jessica Mata depuis Paris, à lobby c'est de la Mokonzi. Je la biso éléphant de la presse parce que yé a panza kapena kitoko. Lelo tozoyoka, frère Mike Kalambay. Il paraît à négliger moi bazo benga poiso soin ya moi azo kipeti est-ce que Isaiah solo vraiment tout d'abord frère Mike Kalamba et a négligé moi ndeni baluba tu ba biso to baluba donc toi baluba je m'excuse hein sur mon micro boy toi baluba biso to baluba jamais mona que muluba mo asante film mo ba wanga nizeme c'est impossible ça matin donc c'est que moi sinde ava mabe penye na mabe pourquoi pour makamanda kuna yo ko benga moi mulopo au chaîne internet
au moins mulu pona leka na chaîne na mama loba pourquoi pas bokende ko bongisa na ndenga ndako te parce que le lota ndenge makambo ye mona beli so mona faut ba opérer payer so ba $12,000 yango bazo opérer makata na e to bazo opérer fo nini lifu ni na ebite bo eskisi nga ba bonne pour maman ko moke mabe mais to kende to zonga balobi ba benga ki $12,000 oui parce que bazo ça l'opération di bande en États-Unis. Les États-Unis bon ba docteur basate. Mais yé moi na ça. Na moni sous elo mo boye ni azu numéro frère ya frère Mike Kalamba ya RTL a posté en sous que Mike Kalamba azo benga e ya ligne na esouté. Mais so na moi so na eu est-ce que vraiment tant à peigner. Ou ce maman le roi il est très beau point. Hein? Je sais bien que vous avez ma famille, ma personne d'éducation, il y a ma longue, il y a bien. Mais nous, on sait la maman qui est ma bé. Ma sœur qui est ma bé, s'il te plaît, qui est ma bé. Oh, yo, bébé, c'est la réputation. Asa mo sali nanzambe, quelque chose qui gege na ye. Quelque chose qui nous mane, quelque chose qui nous oh yo loba, oh biso nous ndeti nga na ye bagi na nga ite. Ne ko ye bango lelo ke Mike Kalamba asaka ndumba, abana ligne mo sa kakol, abana ba nani Yvette Kalombo, tout ça peigné. Est-ce que na ba sœur nyo église na ye ba sœur tout ba ye na ya nani Mike Kalamba adoba bango c'est peigné de ba na TV na YouTube c'est église te mo YouTube ba vidéo etika bo sko lelo ne maman na bin ba mo zeng sela ngoti mais balobi mai ninga rapamba te yé pas azobate penel pas azobate aza mwasi oya vanda kina peut-être yo yebite mais yé mtasala kina enda ko fanda rato ebeska mai etanga te pourquoi je sois pas na emi. Mon frère, je te dis, moi je peignais là qui na internet na YouTube abeti solo na émission mamulopo peignais na ole langa pe na lela oh ma wana taso ngana boto tisko na mo dirait charge tout ya bana wana penyeli moko mozwango penyeli boye penyeli ya na lela ta niveau liko na ona lela ero na lela liko na adoksa mtu o lela melelo baluki lié pourquoi pourquoi ça lukuta na moneka lukuta ata nyoso na ozo bake mwana so bela faut ba opérer tout ezande azoluka Mike Kalamba azonyela ye puis en plus mwana na yo bazo opérer opération ezana liwa entre la vie et la mort hein. C'est entre la vie et la mort. Comment vous voyez dans YouTube? Tel un niveau moi aussi. Et bon, ceux qui sali que mobile azo qui pété. Alanditina ba famille ba négligé. Si ko akosala ni ba chetando ike pourquoi? Est-ce que papa ya Peniel. Premier voyage au Mike Kalamba à dans les États-Unis, muta bengi sai muta bébé concernant papa ba Peniel. Est-ce bien? Mais parce qu'il a beauté la bino mwana. Te wana avant que tu Mike Kalamba que tu ya combo ta yebante moi zimbi ya combo te ba yebante. Première production dans les États-Unis c'est papa Peniel. Famille na bosanga $12,000 te. Pe na ba parents, tango boti mwana. Mwana na yo faut faire éducation mo ya bien. Peniel comment yo koki kozwa munoko na yo. Obensuka na TV na YouTube. Moi na balingi bo opérer YouTube na bandoki bana YouTube tout na gleo la ngi ndakufela mwana likola YouTube devant bo na 2020 ba lié mwana ko lié na na mo lili na YouTube tout na gleo la ngi ebisa oye li susu na mabango na YouTube mais ce qui a l'équipe na YouTube parce qu'à Monique nazo répéter le azo trouver solution te famille bazo beta kara est-ce que Mike Kalamba ina penye no ba divorcer te. Mais bazan la procédure à divorce, oui. Mais nous va divorcer. Mais bazan la procédure. Mais oui, tant voilà na procédure à divorce, non, divorcer. Ba parents na mon bazar, marraine na bangwaza. Ah que de koluka donc aya ko bete so ma sola YouTube. Toi na nous n'attend d'urgence. Toi luka na ba solution ba ya coronavirus c'est là. Toi luka na solution na nous ba ni mbonga biso ebonga Congo. To lera bien te, to melera bien te, toi na passe. Peniel yo en États-Unis kuna ozo lia mbala. Biso a souffrir, s'il te plaît, ma soeur. Soit disons vraiment la pasteur, il paraîtrait. On dirait. On dirait, c'est vrai. On dirait, on a gagné dans le lobby. Moi, la pasteur, on a une éducation, le roi a yoté. Ouais, moi, si. Oh, yo, salut, bien sûr, yo, na Mike Kalamba, bobo, na lelo. Et alors, lobby. On a passé un bal, nous soutenons. Au télé vidéo, moi, circulé, raté, série, bon, tu peux na Mike Kalamba pour un mois passé, Peniel n'a jamais fallu qu'à bon.
Oh, d'ailleurs. Mais aza mutu aza pe na ba sentiment yo mona kite frère Moïse Mbiye na Fali bayambana. Koyambana ya Fali na Moïse Mbiye e engagé ka bango. Ngana basko peniel o babala o ba pesela mbongo pe wapi muluba mbujima e bako kashila ya chilenge na mboka kuna héros oyoka di omona pasteur mbana pasteur mais hier aza pasteur yamaika za na église ne mona ninya na lingwana na mushi na nyangwe héros moi mo bobala bobamuno ayima kunze mafali yaya nga kuzo na ben na papa bo so ben na ben na Patrick Libanais ministre Montréal obi ke no yemba te charisme ça yosko mobile no bon ya kombo mai kalamba ya kombo o les autres ban viaka mobile no ya samba no ki tokola ta bien soin ta ibo quelque chose qui nduma mobile nanga no mais mon internet éléphant de la presse yo penando zawana oyoki pina moto na yo azui banzele mususu atiki yo na mwana ozata na libanda mboka na États-Unis wana omoni bina ya esengi ba charge ba sale opération mobile nazo sala mobulu ondimi na mpo okangi pena ntima na Canada na Montréal ozana bona Montréal ndeti siko ndeti héros mobile nanga lingi mwasi amwasi ndeti ono zabe momino wana ozanera yemo ozama oya ba poto ozama ba sasa non na balite na zala nga moko makangu no ponga bena na balite ngako non na bota te ngesi na bota bébé liela héros sur ça héros net héros boé nga Vanessa bona mo raisonner nanu mobile nga ya mi bali batona na bango te ser peniel mi bali batona raté mi bali batona raté balinga kaka mba so moni lisoko atala amoni muku otala amoni libelo otala libelo uta mukimo tala nga na linga mbali mobe na beto solo mbali na beto taka nenga na munene boda na lisoko na boli msaba bo pona ndeno ba betise peniel ndom top sankanda est-ce que bigo loba makambo ya mosali ya Nzambe tengo ngane na rabo na libele munene na base na lisoko na munene na pe na mwindu d'origine yeso asiko mobali mobo amoni mafi mobo akonda boya akonda memba nanga likona ngutanivu ngabite likolo nango balobi mobali atondaka te éléphant de la presse yo no bazwela mbanda te bazo rebele kasi yana lobati bazo na bango mi bali batonda na te bébé yo ne yeba ka calculer mona mai nanga jona nganda abo yalinga nga bote jona nga boy nga bien ma bote ko publier nga tu le sais ba publier nga kutu donc ba beti mama na montage mutakala en tout cas caméraman zonga non awa yango makambo ya passe elinge bima po tango eza mukuse to toucha ngo po to chité éléphant de la presse au taquet peniel yango na ngaki na bimisa yo moko bimisi ba publier yo au comique au l'école ba soi-disant montage les montage te oh c'est pas moi nga ça bon te mi balo tout balongo nga kaleso ba ebike wana nga te pone na boye wana nga te na ko banzoto na kati te po ba créer sous mususu no mi balo tout na zanga bona vie ba ebike wana nga te parce que pour nga bon na monta be mission nga mama na monter na rosa bena yo boye na zinzo tangulika di na caméra na te na zo longo na pentiki wana logique éléphant de la presse balobi ezali vérité pona nini ezali vérité balobi soki tembe longola kaka kota lokietu a ba romone lo romo eza wana ba ko pas kezai eloni nata singa lokietu te eloni Jessica Mata depuis Paris à Bisinga papa c'est de la tango ko yamba mingi éléphant de la presse yebisa ye akitisa kaka koto eloko mwe monanaki awa ndeto ko yeba ke ezaye ou ezayeti est-ce que to ko mona ngo o eza TV eza YouTube ba image etikala lo na bota bana nga na pesi gela buka kambote agwada agwada l'homme c'est mon cœur Patrick Libanais l'homme c'est mon cœur donc la labinu ya trop ba ngonde ba pesa nga ba conseil makasi ba mi bale wana onga itenga za mobali na kotsala nzoto na YouTube ndeni te meza yo balobi pena soki tembe buka mona buka kwikila soki alongoli yango te seke zaye eza kasinga kasi merci ngai kasi ngai pour ça na bipe vérité na ba pe mabe bonzimi ba malam bonzimi finalement d'accord ba abonné na biso eza ngai alors
Autant que yomoko mona ki yango bongo isala ki ondengene. Est-ce que yebi muto asala ki yango? Et ça ba fi à YouTube quand ba fi à YouTube ba complexé ba fi moi ba joueraté. Ndi ba sala ki ba jeu wana. Neti ata moko na bango kombo na ozana ngote? Ona na za ngote ndeni. Tina lâche na ima. Wele la gini nati na petit boko mana niveau wana. Te ba maman pe dele quand ebi na fila kan sara biso il paraîtrait nga muna na pesara bina filé kota fanda ka il paraîtrait bina filé abesanga $100 il paraîtrait on dirait besanga $100 on dirait mais ndenge bango bango lobe yango bango pe ba moni ba salir yo na niveau wana nga tu cop on bien bato ba plibia bango ba lela ba tv ba ka musanga nga eza ngo ngata mi bali ba ye mi nese mi bali ngo pe ba tsinda neti oyo pe na boye ngelo bukaka merci pour tout mbali mo alinga kaka pona mutakala na YouTube merci pour tout le monde ba blog tout na beti o ngelo bukaka na zwa ke déjà babi pe na zwa ke na ndenga Allemagne wana yaki nango déjà donc merci pour tout donc mikolo mo na ba vers chat ibala YouTube na la binoto la boya so ebele. En tout cas, merci beaucoup. Les bonnes choses ne dire pas. Quand il avait les remboursé les paroles dans les détails de vos écrans pour prendre les news, Makamba Bouifouka na MLTV, tout le bas qui est l'autre pour décortiquer Mouké, tout comme na biso na shit, tout le monde tout sur la Mouké, yango wana bo découvrir. Et les fans de la presse à lobby, ezala ki nango yé, te, ba campagne na bango échoué, aza komi pesa kilo, a boyi ko katabilamba, loko la ba l'autre là. Totika ko salir ba honneur à batu, totika ko salir ba dignité à batu. Comme conseil ni nokoki ko pesa bango ou pesa pe peniel o chité na batu ba sali o mabe a potiki mabanga na. Bon peniel venel lo na rolo bané kaka. Asunga mobile o abose ke frère Mike Kalambai. Pour la temps olingi so linga na makina yit. Dondo linga peniel linga pe makina yit. Dobo ke sona mbali wana azwa soin na yo. Ya Mike ko pesa mbongo te ata 100 fois ko pesa te. Peniel a moi seulement avec so ni baluba pour ande ko na ngai na banenge na biso ba mboka po to mboka mona ye na ndenge na biso so mona na kufa na mugongo no pe wana makidi ebelo ba ba misusu mona so kufa ne kaka dépenser 10 000. Merci beaucoup pour na ba yini nanga so yini no nga yina no kanga pour na ata so to lo ba na biso ka kanda so yini no nga yina no kanga ofika e mama ba grandeur trop. Donc, c'est bien, donc, éléphant de la presse congolaise. Moi, merci beaucoup, na Vodi Bouika, Vodi Kabouikou, Makengo, na Londres, wana Vodi Kabouikou, Makengo, na Londres. Merci beaucoup à Patrick Libanais, ministre à Montréal. Merci beaucoup, na Gelo Bukaka, Guada. Aguada Bambote na yo. Merci beaucoup Balobi Pépé de moi maman ouais André de Londres. Merci beaucoup na bateau ba soutenir les fonds de la presse congolaise bateau tout ba soutenir la chaîne Éléphant News Télévision. Je vois Laura Kutakuta, je vois Gradu Kutakuta, je vois encore Pépé de moi maman Mawete, ma maman chérie Olga Mawete. Mes fans na ngabino ya trop donc pour s'abonner massivement na chaîne Éléphant News Télévision. Bana membre Karine me compte la baronne mami de moi Bambote no ba charge ba chinois ba défenseur ba maman autorité pour s'abonner na Éléphant News TV donc moi la bino ayo mami de moi na peso ba mbote na papa na biso donc pour Karine mukolo ambane mo kitoko mbana kitoko wana makanga papa et makanga maman ba bien ko be papa ndebisi be to ko benga kaka Feli papa pour ça éléphant de la presse to zongi la poto beta lisola mokonzi me balobi pe boso yo kanate ba charge à Karine on dirait boso kanate ba charge de yo kanate ndeni toza na biso ba les défenseurs toza ba charge toza ba na mo boza mais nga vraiment trop dans ma groupe là na la soute donc on le la Karine na ndenge nanga ba rendre désolé que na bino balisanga ya mabe mo toujours bolo ko ta musika mo be fimo apela fimo apefinga mabe fimo lo ba mabe fimo sola bien mais d'abord mo sakana bo sanga na gaz no qui te comprend et on a préféré qui mien na za musika na bango. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Tout comme bongo na souka. Là, j'ai sali mon équipe technique et c'est là qui bongo et abino c'est de là mon conduit garçon Wengeka il avait les rembourser les paroles dans les dedans de MLTV pour prendre les news. Boyo qui bongo éléphant de la presse a décortiqué ça là qui était pour la peniel a pesi conseil. Botika babelobi na babelobe. Bino pe bozo publier mutakala. Bossa les publicités pour azu sous ba marché. Et le bas vient sonner.
j'aime celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité. Na Katia MLTV1.com, bébé secret depuis Belgique, c'est sali. Là, j'ai sali champagne bien les champagnères. Na moni bongo association Bomoko pour vous contacter biso li sungi ya association Bomoko. Ezara pour na kusunga orphelin, ba veuve, ba homme de vieillard. Numéro Izawana plus 243 89 69 95 407 bobenga pour contacter association Bomoko to sunga na pesimbote mingi bongo na simabilili nguli caméraman Android. Mon numéro je vais pas donner mon numéro sur lingo finganga na commentaire ko finganga te finganga mingi na WhatsApp plus 243 89 85 415 plus 243 Willy Moucheni 89 85 415 V Willy na boko pe na lia TV o kabana soutien. En tout cas, éléphant de la presse à Zanzubete, tu connais bon na souka à suivre moto original.